Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci patron, merci. Patronat na poto na lingala kende lelo to lobi na ke kunda mama nanga. Na lingala ke kunda mama nanga lelo ulobi mama nanga kufi na Congo. No kokatena na biete bakamara nanga YouTube osala nga ba compagne. Ke mama nanga kufi te po bato bakabela nga te po bato basoutenir nga te. Bakamara nanga réseaux sociaux osala nga compagne mabe. Pense na kanga mina poto kora momeza na morka baozelanga mwana liposo bos nakanga mina poto mpona kende lelo tolobi nazonga kuna ke Congo kora momeza ozelanga patron soko kosunganga bos pardon ata moke kaka bos pardon. Ça jour ya vérité bozala calme boyokit banani bayokite banani bayokite to bandela yoka kolela ya grâce. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci patron, merci. Patronat na poto na olingala kende lelo to lobi na ke kunda mama nanga. Na olingala ke kunda mama nanga lelo ulobi mama nanga kufi na Congo. Na kokatena na biete bakamara nanga YouTube osala nga ba compagne. Ke mama nanga kufi te po bato bakabela nga te po bato basoutenir nga te. Bakamara nanga réseaux sociaux osala nga compagne mabe. Pense nakanga mina poto kora momeza na morka baozelanga mwana liposo bos nakanga mina poto mpona kende lelo tolobi nazonga kuna ke Congo kora momeza ozelanga patron soko kosunganga bos pardon ata moke kaka bos pardon. Avant la banda koloba natia chanson de la gloire nana bosan ki grâce à Finga Koffi Olomide voix oboyoki o eza voix triquée non voix oboyoki eza voix ya Magali lo mama ou ya tribunal non eza voix ya Grâce Mbezi. Alors bandeko tanga zo lelela wana a lelela Koffi Olomide asolula na journaliste moko na bombi komo na été komo na des longues jambes na minute na osola na bino azana Angola na Koffi Olomide des longues jambes azwa photo ya Koffi Olomide achango na profil na ye ya WhatsApp parce que grâce à se tromper au lieu ça la Koffi Olomide faut ça yo ça lango des longues jambes akobele na salut boss des longues jambes à zongi lié salut ça va akena ebongo parce que grâce à yo ça la voice ndebo yoki wana akanisi keza Koffi Olomide tanga yo tala amoni keza Koffi Olomide te a supprimer voice wana suppression o ezalaka pour tous oya egolonga pa na yo elongwe pe pa nanga sko de longues jambes comme azalaki mayele bakali to yo kite bandela bozela na sisa lisolo s'il vous plaît de longues jambes comme azalaki mayele azwaki voice wana a transférer yango na téléphone mususu tango grâce à longo li akanti ke non e longo limwe nzoka nde ya sana yango yoka kolela ya grâce on a chango une fois pour toutes yoka kolela ya grâce. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci patron, merci. Patronat na poto na olingala kende lelo to lobi na ke kunda mama nanga. Na olingala ke kunda mama nanga lelo ulobi mama nanga kufi na Congo. Na kokatena na biete bakamara nanga YouTube osala nga ba compagne. Ke mama nanga kufi te po bato bakabela nga te po bato basoutenir nga te. Bakamara nanga réseaux sociaux osala nga compagne mabe. Pense nakanga mina poto kora momeza na morka baozelanga mwana liposo bos nakanga mina poto mpona kende lelo tolobi nazonga kuna ke Congo kora momeza ozelanga patron soko kosunganga bos pardon ata moke kaka bos pardon. Merci. Boyoki ndenge alobi to qu'est-ce qu'on a point analyse Mama Kingabwa Zwaki Tivanda à la barre Mama Kingabwa à la barre
Mama Kingabwa a yeli biso anecdote moko que apesi soit déjà 500 €. Ya molili. Merci beaucoup Maître Blacos, merci BM. Et grand frère Nabiso Oazam mécène ya musique, il a choisi ma tata apesi 7000 balles. Ba Wouwou, ba apesi 1600 balles. 1600 balles plus 500 balles et ça lit 2100 balles. Plus 7000 balles et ça lit 9100 balles. To soukana nouana. Ça to compte 1500 ya Marté Bakole. Ça to compte ba mbong mususu ou epesami par-ci par-là. Yaya ko tout compte monte yaya pesa ki ata mbonga wapi ya ngozela. Ngala sola na ala na biloko nyonso prêt. Yaya pesi oyo 2 €. Yaya pesi ata 2 € te. Yaya pesi ata 1 € oyo te ya libende. Ngala sola na ma preuve à l'appui. Yaya pesi ata 10 centimes. 10 centimes oyo. Yaya pesi te. Yaya pesi te raison ya yaya zaki ala ina besoin la vérité à l'ikamumatang zéro pina braza pour atinda au moins ata 10 centimes oyo yaya boyaki yaya za mwana bandal habité na lingi na ba ventura buzoba te ya okosa na koma mama siko na bambongo o grâce à Zuwana déjà pour asengi merci pa ya vient biso choisi matata pour na 7000 là déjà même na poto ekunda mutu de 1 de 2 2100 oya ba vuvu na mama Kingabwa bachaki. Sko mbongo wana nyoso ekokai ko permettre grâce te akende braza pour akende kokunda mama soki mama kufaki ya solo. Point d'interrogation. Deuxième anecdote. Mama Kingabwa grâce à Kosie que lundi azotindela ye vidéo ndenge bazola sa mama bilamba na morgue bandeko boyoka bomona Kinshasa na bosani ke mama molile leka wana kina nka Kinshasa pona lobana mama brasa makasite pona ya mape bata brasa ba koloba pe so na mboka na bango ya la bongo makambo leka se na se même na ndinga butu na ba morgue na bosani ke ba ndo sa ba travail na bibembe na bosani. Et deuxième paramètre, nana bosani que mama Kingabwa déjà yena bibembe bala na liaison. Mama Kingabwa akota na libulu na cimetière place bazo kunda. Et ça la Kester akota na libulu. Yaya ozana mai na makila ata niva ko luka bezi ya ndenge nini muto za vivant za conscient okokota na libulu te place bazo kunda ko weli. C'est que oza mort vivante. Mama Kingabwa azalaka mort vivante. À côté de l'Iboulou, il y a King Kester. Mama Kingabwa vina ye ezalaka caractérisé. Biso toye ba moi français. Et toi la difficulté ba monter. Vina ye ezalaka caractérisé na bibembe. Mama Kingabwa akenda ko sala base na ebembe ya defense Marie Misamu na bosani yango. Mama Kinga mais est-ce que vous avez besoin d'explication? Vous avez besoin de tout 1 plus 1 égale 2? Non. C'est simple et facile à comprendre. Mama Kingabwa matanga oyo soi-disant que mama grâce à Koufi. Comme Amila Tissa Diana Moulimo ya liwa ye ayaka mbangu na makama matanga. Po ye na liwa base loko moko. Bon, mon ami, t'as la messa akufa déjà, mon lit, mais akufa déjà, et voilà, bon, mon apo sa pamba. Mama Kingabwa matanga oyo pour créer base. Nenga salaka na matanga ya Kester, nenga salaka na matanga ya Marie Misamu, paix à leur âme. Grâce à l'obina que, à cause la vidéo, à côté de la kakaye yango, ndenge bazola de sa maman, bilamba na morgue bande konanga atato abazoba yango atato abazoba vraiment yango bata makasi bokenda wapio bata makasi boalaka so sali commentaire bakala au fingi bakala lobina OK o finga nga na yebi ote ya yo moko
Après, luki bakalo beta ye. Mais batako beta bango ye yoti. Bon, luka batako beta kunde bango ye yo. Maman Kingabwa, depuis to senga iba preuve. Il y a 7000 balles, il y a choisi. Tilelo, to monité. 500 balles, il y a Molili. Oh, maman Kingabwa, pesa ki preuve nango. Aya nango. 1600 balles, il y a ba huhu. Oh, ba pesa ki. Ba ya na yango. C'est pas un problème. Ba tia yango wana, et ça ba preuve. To yes qu'on a concept, il y a matanga. Ngai lelo oyoyo, lelo. Garde du corps. Ya mutu moko ya munene ya braza. Ayebi place mama ya grâce à Zali. Nazo solo la na ye na téléphone. Ache me libre. Au solo na mama ya grâce. Nga bakali na soli na mama ya grâce lelo. Ngai bakali na solo na mama ya grâce lelo. Moutako Sabinote, nga bakali prince mwana roi, journaliste d'investigation, na solo na mama ya grâce lelo. Maman a eu quoi apprendre que à Koufi, il y a de cela 4 jours. Il y a de cela 4 jours. Oh maman, yemo comme ta bananga. Qui a eu quoi apprendre que à Koufi. Bosco zela maman à Koufi, bo azolo balangana comme nani. Azolo balangana comme na nani. Mais c'est là, maman pesca comme na ye, comme ya maman Brigitte, Mamadou Giroud. Comme ye moko mtapenga comme la comme les maman Brigitte Mamadou Giroud wala comme ya mama ya grâce busy ye mtapenga comme na lelo mama Brigitte Mamadou Giroud wala comme ya mama ya grâce boyebi nga bakali depuis na bota matina comme na ajoyo na yebi nde ba enregistrer ba touté et na osala ya ngote. Si c'était le cas, Nangana Tila no voice ya mama ya grâce. Non, je ne pouvais pas. Vous savez, biso na journalisme, biso bato tozoma chance à otanga. Droit d'image et zalaka. C'est-à-dire, avant de filmer Moutou, il faut un consentement na ye. Ce qu'on filme qui Moutou na consentement na ye te, à quoi porter au plainte si yeba ki ba okangayo. C'est fort et possible. Oui. Alors je ne pouvais pas enregistrer maman na biso. Ngam na solo li na ye. Avant de continuer, bozala calme, boyoka. Biso to solaga na ba preuve, to kina musika te. Hein? Brazzaville les amuki, Brazzaville a loga Kinshasa te. Brazzaville a loga Kinshasa te. Matanga na Brazzaville banate. Oui, allô. Allô, grand frère, Serge Caché, Toza Awana. Allô. Toza na live via TikTok, Toza plus de 3100 personnes. Toza Brazzavillois, Oyoza Kouni, Oyo, Meka Osala d'investigation, Tinagi Batu. Et puis, na niveau ya Awana, Dini, Opé Sabiso position, Batu Bazolo, avant de continuer live la mission. Bon, Bakali, Aoucho Yapeka Sikoyo, mais na kolebise loko moko, il faut voter comme on dit en français. Grazela. Non, yo kamwa makele les mots ça de côté na yo s'il vous plaît. Ou kamwa place moi qui meto sur la bien. Nako suivre yon Nzela. Non, longwa kota ko la nanga te. Poso zo la nanga zo som sa retour. Kotika ko la nanga o lo bato yo kayo s'il vous plaît. Et ko ezo zo. Na longo liango. Merci, allez-y.
Bon, maintenant, Nangolo Banayo, comme on dit en bon français. Grâce à Zana raison, toi, tu as tort. Mais, Nakatia Makambo, tout autre que la vérité. Vérité, Ezaka Moko. La maman de Grâce n'est pas morte. Moi, j'étais avec la sœur de Grâce, qu'on appelle Dani. Ils ont des problèmes. D'abord, dans Matanga Wana, il fallait que sœur Naye Azala, Azate, si c'est vrai que leur mère était morte, Grâce à Bimana Mobali, il y a sœur Naye. Donc, sœur Naye Azawana, Akoki m'a même téléphone Mikolo. Grâce à Zakana Mobali, Moko ya Congolais. Là, pardon, Congolais à Brazza, tout à Kinshasa. Il y a Brazzaville. Merci beaucoup. Grâce à moi, détail, hein. Grâce à Gorosala Kindumba Naye. Azana Mobali Naye, Oto Yebi. Au moins, Momia Gorosala Gorokena Libala. Ana Mobali Mora Kataka Indenga Lingi. Et alors, la grâce. Mobali Yango Abani Ko Bengaye depuis que Makamba Mama Grâce est commis. Grâce à Zokima. Tango a bengi ngato sololi alobis kashi Serge Kaché nako lingo benga ipo na fingai lokuta atikango Dani azo koko so téléphone te ndeko na ye awa na poto awa koko so téléphone te to bengi communauté sénégalaise na Brazzaville balobi to ebi moro wana te parce que Mama Grâce azali sénégalaise à Congolaise à Brazzaville. Bozoyoka. Très bien. Maman Naye. Tozoyoka. Maman Naye aza sénégalaise. To yebi communauté sénégalaise ba bengi pona bayi. To bengi bango pona bayi yeba. Oyebi tango bozana mboka mopaya, il y a toujours eu quelqu'un. Brazzaville les amoutiers, parce que sénégalais ba na communauté na bango. Bayi yebi yangote. Donc c'est que je vous dis. Na bengi na reçu ba live ya ba TikToker ya Congo Brazzaville o ya zo miné yango ezali na kotanga komone Chimène Mtoa la bouche autorisée ya diaspora ya poto sikoyo Chimène alobi nanga ndeko nanga na ko assumer yango kaka mwana bungana ki rumba asali makama mabe ngape na koko bwaka yete na ko zoyer kaka. Mais à même biso mwana moko ya sika karene mokonzi. Vous comprenez? Voilà, donc en gros, grâce à Zui avion à Tongo, c'est qu'on dit, na Brazzaville, bagwa ko soyez na pied d'avion. Général moko prétend dire à Tindi Bagarde. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas là où la vie se trouve. Fallait, quand on a demandé de l'argent, fallait à demander à Grâce que Grâce à Kenda, Atin Apesaye adresse à Matanga. Pour na fali Atin na bateau, grâce à Tikala Kopé Sangote. Awa na poto, ambassade ya poto, saisi, ba bengi grâce. Est-ce que c'est vrai? Matanga Zali Wapi Namboka, Apesité, ba ministre ba bengi. Bon, moi je vous parle étant que pour vous dire certaines vérités. Nga Zali na kati association, ya Woulié Toka. Et que tout le monde a combo ya Woulié Toka et que le compte la kacha makamboyo alors que Woulié Toka ou tu père de maman naï. To boy na biso ba problème à l'okuta. To boy ba problème à l'okuta. Alongo la photo ya maman ya Woulié Toka na makambo naï ou alukolia parce que Woulié Toka na ko lobano c'est vérité. Woulié Toka na jamais nani ta croisé grâce. Depuis que grâce à boire à Woulié Toka a croisé Woulié Toka té. Woulié Toka ne peut pas traîner avec les grâces. Tangabo alobaranabino, oh non, Woulié Toka. Atika la kokuta na Woulié Toka te. Et alors qu'on a na tambo la na baga, oh, Prince Bakali c'est bon petit. Tango tokuta no bien je, ngayu. Mais Atika la kokuta na te. Donc tout ce qu'il est en train de faire là, c'est du mytho. Maintenant, tous les TikTokers de Brazzaville, ils sont convaincus. Au lieu que va ça la live na lingala pour na batutu bayoka babandi ko salango na Kikongo. Ça c'est déjà un premier point. Na ko formuler bino
il n'y a pas la veillée. Alodi a veillé et a diata. Moninga on a tambolakane o yo yebi prince Bakali. O a benga gambila mekidis ana prazavi la ke 2 jours en gros. Azana praz avant na diata kuna matangi zate. Na ba Congo matangi zate. Au final le mot Prince Bakali, non, tout ça va humain. Prince Bakali, je veux vous dire un truc. Yo koufeli. Yo tango koufela ki papa. Surtout to ebaki matangi à telle place. Oyebaki. Oyebaki. Prince Bakali, ça peut faire au moins 5 jours ou bien une semaine de cela. Et il y a la veillée, mais on ne connaît pas là où ça se trouve. Pour une fille qui est fianceuse. Abetaki kope na ye mabe. Si quand on a bengi abeti kope mabe. Tout le monde qui sont en train d'assumer, maman Naya Koufi, demain c'est les mêmes gens qui vont l'insulter. C'est archi faux. N-O-N, c'est faux, on ne connaît pas. À beaucoup. Parce que c'est toujours. Au début, on lobby au Koutana qui n'a l'autre là, Ozala qui n'a Ndoumazala et un téléphone. Ndoumazala et a Tindi Mbongo, il a Tindi au moins 150 € na moto, pour la moto qui nous vérifie. Demandez Ndoumazala, Yozana le numéro, ne benga ici à la suite. À la suite. Dans live, je veux envoyer de l'argent. A Tindi Mbongo na Tongo, na Yoki Ango, mais il y a Yébité qui na Yébiango. A Tindi 150 €. N'a pas petit na Yé, pas qu'il nous vérifie. Jusqu'à l'heure que je suis en train de parler, il n'a pas de suite. Où est Bembandeni? Où est Bembandeni? Où est Bembandeni? Tout se paie ici bas et à bas. Pardon, grand. A solo lina mama kingabwa. A solo na mama. Omani mama kingabwa. Omani mama kingabwa. Yoka. Bakali. Bino pe boyebi kombo ya mama kingabwa. Bon, on a obengé Karine Mokonzi. Ah, moi si, il faut un jour. Kala, na loba noyo. Na loba ne loromoko. Loba grand. Osa bank te po bomba makambo grâce au pakuna to leka. Ma ezala na yebiso. Ezala moto atikala ko monisa Karine Mokonzi passe tel kolanga. Mais je vais la demander pardon parce que héritier tozala ki na Addis Abeba aloba ki nanga na retango. Na yebisa Karine Mokonzi tanga yipoto. Tous les désordres que Ken est en train de faire, j'étais l'informateur de Ken. Et que ils ont le rôle Ken ngobwa nga na boya, même yo moko ngobwa nga na boya. Nga noto yeba na kala. Mais oyebi ba acte nini auto sala nga na yo. Oui. Okobwa nga lokolo bwa ka bato tout. Bref, wana izama kambo. Maintenant ko lobane loko moko. Karine Mokonzi est rentrée dans la merde. Maintenant, il y a commis la merde. Comme Aza la guerre, Aza obligé à Memango Tina Souka. Parce que calcul est commis à Karine. Na grâce. Et ça qui est bon, tout Memango Ndengeni, pour na bati Koyoka Soni. Mais tant que Koyoka Soni, a go changer les grâces. A Rolobana Bino que non, ah, n'a pas quitté mon ninga Koufeli na Memi. C'est comme ça. À ça, même si 500 € en a pesaki. Et ça qui est bon, c'est le moment est venu. Je dois agir. Karine, c'est Botiko qui pas Karine. Botiko qui pas problème à grâce. Merci grand. To clôturer na yo, comme la télé c'est l'état to clôturer na yo, to zappé bande ko mususu, to clôturer non par rapport à passage na yo. Message no ya suka. Ngana lingi, est-ce que Europe sa message pe ya suka nengo lobi na lingala tama message muke na munoko ya ba Brazzaville pour ba comprendre que to za Brazzaville pe. Bon, et pas na biso tolobaka mingi na lopoto. Je veux vous dire les TikTokers, je vous annonce, je vous dresse la parole. Évitez de vous ridiculiser dans un problème là où vous êtes. Vous vous dites que non, vos alliés par exemple, vous vous sous-estimez, car en fait c'est ça le mot. Vos a commis sous-estimés. Gamoya lo bakilarité. Na movili na momboshi. Wana na kolo bangote. Ah d'accord. Na mukutuba. Na lingolo bana munoko wana te grand. Bon d'accord, il y a pas de souci. Bon. Bana mama, muke na sonza na ben kimoshi. Ben biku kota na mambo nke na luta. Parce que car en fait, ike mamba lufunu. Et que ben zabia peke mamba lufunu. C'est vrai, ben c'est ma grâce. Parce que grâce et que moi n'a pas tout.
À un moment donné, Anzima Kandila, Amekwene na RDC. Amekwene na Boula Mpako. Parce que moi, na ba reçoit ben belke na sonza que non, Diaba Umbongo, c'est bien. Il faut salkim na mbongo. Oui, mais on a ridiculisé boire la nyonso. Grâce vendant na camarade V. Bet ça va quelques nyonso bet tellement na boutoir. On connaît les femmes, les filles congolaises qui se sont levées. En Kevin na camarade. Camarade comment kabana kisasa. En balopiri à bana kisasa, en konage kotaka ba mamba kisasa, en vutu kubla. Mamba Brazzaville nge kotave. Roga zola vutu liani. En quiz na terrain à Roga. Mais ça là qui me fait. En commun kisasa. Donc amekon fois, amekon stroke ba bantu, ba mbongo na kisasa. Mais non ben kina ko ça assumé. Muke sonzia, chimene me mangve. Ngeke mama. Ne mangve chimene mutuari, ngeke mama. C'est vrai que mes amis sont bien que mon mama, mon coin de vie, mon bic moi encore une fois ve, mon obligé mon backen. Oui, dès que soit moi mais c'est un peu conseil en bic. Mais la Brazzaville si va kangian de vie. Si on n'arrête pas, moi Serge Caché et je le dis, je veux devenir un opposant parce que c'est ça, c'est salir la patrie. Merci. Ça c'est salir la patrie. Parce que les filles congolaises ne sont pas comme elles. Les filles congolaises se respectent. Ils peuvent avoir leur délire. Mais ils se respectent. Ils ne rentrent pas dans les délires bêtes. Mais ça, c'est salir